sola bien monde to biso to bena wenge neti biso to raboye biso ngaza mosaka te papa na blana na mosaka te papa na blana basala ba comédie na bango na ba blana naza pe sankara de kuta te mutu moko be wenge pe saka déjà vie ozomona na matière à musique ya Congo sikolo ko fait le midi en via wenge et ça va s'arrêter to la bano ba kizengi so bo saka be mission na bino saka to la yo na masoko lo baba bêtise etala chaîne officielle c'est to so la chaîne musala mais ngai mo bêtise na komba vewe raté bêtise na komba ve jibete bêtise na komba ve kofite e komba ché on a fallu que musique ba comprendre le niveau fallu donc fallu musique eza na ngote kata binongo boza bandoki bino boto fonda bona TV sarato aleki na bana mwa mike bani ko dénigrer vewe ra bo dénigrer ve jibe bo dénigrer ve kofi tant faire déjà ça qui faire na ba 1900 on a besoin de bana mike to ki de ba chiki na ba couper fallait azala raté pour pas créer fallait le tenema faut faire azala donc biso wenge to sala mabobele to la musa na verambo ngai na côté la ra wenge mais na linga quartier la tête pour pas faire pas les gars mais boya na ba guerre c'est que quartier la tête qui wenge pour wenge ça bon chic bon genre moi na bango moko fallait à outa na quartier la tête les lois bon chic bon genre pour ça copie coller à wera na jibe na ba blanc na ba kola na wenge les ara rapport à za na quartier la terre pour protéger pour place à sur la diffo mais moi habite wenge et l'équipe quartier la terre na pour moi za moi na wenge ba wenge men ba gentleman kofi a copier qui gentleman na wenge VJBV wera ba gentleman son moni papa va télémi gentleman fallait pour pas télémi fallait pour pas comme gentleman pour a copier wenge ozo comprendre que vera mbo moi ba na gentleman donc a copier wera na jibe ba wera na ba VJB déjà kala déjà ba lianga na ba Saddam Hussein boye talaka atara République du Zaïre et Zouaka wenge comme bande obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Chaud. Ils ont une émission la bino clégie chaud. Émission bolingara mingi pe sarabino d'information bolingara. Hein? Vous allez informer en gros, RHO en gros, RAPM. Émission à la vena PM bacha Javel. Ya bena PM bati quand même bacha ngol suna Javel pour comme PM maneni. Aba beta ba PM à la radio. Vraiment merci na Berlin na météo za na caméra. Encore une fois merci na général manager. Tema ya maman Doris Fimpa, général manager Clovis Fimpa. Mbote na ebele ya ngwana mon boss. La pesio bambote. Ibele pourquoi pas la grande pote maya moto maya tout moi dans peu de temps qui ça va bouger qui ça va baluka na grande pote maya moto pourquoi pas la Janita Mouchik Betoko bambote nous en les barons de la Sainte-Geneviève de Bois Paris na pesio bambote belé Chik Betoko nazanga morote ya Rosolo leza maintenant nani na sniper ndeto robete net na masolo. Il y a Jet Set, même si on a déjà entré dans les chaud dans ma quartier chaud de continuer pour biso za ba toi chaud pour da wenge ça da chaud biso na wenge likolo wenge ce qu'on a ba chaîne wenge eza wenge za na catégorie la ba VJB ba Adolphe ba Wera ba Didier Masela ba Blaise Boula ba Le Makaba tu appelles ba Marie Paul tu appelles ba la biso Aimé Bwanga datika na mikili kala wenge a na biso ala makila wenge ba o ezabena bana wenge biso ce que le muto simbi charge wenge ya suba musaka te baba musaka baba ignorant baza bato lelo ba kufi misu
Beaucoup famille c'est pas mon atin Mamosaka expliquez ça c'est pas mon aroya on a bandika introduction pour le show ezakani show le lot to show habito là la rappel pour moi to là to kitina donc oza wenge merci na bana wenge merci na batutu vraiment surtout VJB Viewera kitati na ba vécu ya wenge ba musicien to wenge na kombo wana ya wenge ndenge zaka toujours likolo ils ont su ça batumutu mais Nika Boroni na le padre aza parmi ba grand frère sur lelo ba simbi wenge pour part VJB na Viewera na ba veto mikola wenge na ba vie Marie Paul baza rebelle c'est fait rigoler Blaise Boula ba c'est belé ba vie na tout c'est fait rigoler donc moi na clan wenge oyo aza na ADN ya wenge en plus aza pas agité donc félicitations na papa Hervé Nika Boroni na le padre Nzambe moto ayambo moto aleki biso tout na mboka na nyonso bagolois elo na linga na bandélation bagolois papa Hervé obeta concert na Mwanda le 9 septembre to zala wana Congo c'est mo zala wana ba omona ngai ba omona awachi basu to zala wana na compte ya Congo c'est mo to accompagner papa Hervé na concert wana mais soki to komi na 30K en octobre bo omona biso na Côte d'Ivoire wana to pesi bino déjà on dirait novembre plutôt dans octobre toko ça sera 30K dans novembre ba mona beaucoup ce qu'on nous les wana international à rigoler donc félicitations ça s'appelle lipo ozana Aden ya bagolois soki sikoyo toko 600K oh papa Hervé soko beta na Londres toza merci toi déjà tu as annoncé bino mais le 9 septembre tozala wana na ba sniper à bagolois merci na nenga Mwanda tozala kuna totonda kuna bo mona siko Congo estengo na ba sniper nde bazala wana na nenga Mwanda tozala na nenga Mwanda oui bana Mwanda vraiment félicitations d'avoir papa va passer mot d'ordre à saluer pena publicité pour biso soto eloba c'est que outi na page ya papa Hervé à part mambo bitumba na biso to bunda na ba yuma même en bon mouvement des papiers va celle de la vidéo qui est le 9 tozana Mwanda bana Congo central banda Kazangulu to ba mitaine de Kazangulu kende ti Mwanda boma mo continue biso azoya yemono mwana Congo central yemo fumugimbango azoya place ko pouvoir wana moni pouvoir asuka etikala hakuna pour faire rigoler la tamboli des gens ce pouvoir asuka etikala la Congo central to ya na ngosiko Kinshasa to na ngosiko Kinshasa pour écraser bayuma tout bayuma bozé belé pe bomonana donc mes félicitations d'abord on a bureau pour ceux de bandana bureau au bureau papa Hervé za bureau oh lelo et tambola na calmement mambuke kende kitoko DG Polo musala na yo kitoko DG Polo mambote ni mambote belé mayele belé toujours calme nzamba ebiye moko toujours combattu mais jamais abattu merci na petit botoko ibu noir bon ba pena pembeni ya le padre Nika Boroni na petit botoko ibu noir mwana mundu lokana tindeko na biso clergé musala kitoko mayele vraiment ya petit benaza neti ya petit mona présidence muto asimbela chef de l'état saki parce que ya petit botoko asaka bongo do aza siko aza yebena yemta simba saki ya mboka le saki ya muto ya ibu noir merci les sous na maman Laura tendance toujours communication communauté hier azara beaucoup plus Europe na Afrique mais actuellement azara na mikili ya poto pona ba boulot pesa na poto kuna esenga ipa landelango maman Laura tendance musala kitoko soto kiti to mona lever Christian Ngali lo mabatre yaza manager aza international azara na Congo Brazza azara na France azara na Belgique azara tina Kinshasa pona papa Hervé ya Christian Ngali mayele ebele so tali susu le VJP mi ya de Londres via akoma na makambo déjà rapidement quand naoya pardon na souhaité ba VJP mi la azas aux États-Unis pour tourner États-Unis la peste information pour naoya na lelo bena show toke show sur la vidéo non peste information orchestre mouvement na biso ezozonge la tourner dans aux États-Unis au bakataki des JP mi ya de Londres à Dallas donc kalamingi te ya Ilus Dallas papa Hervé Dallas Igor Lubasa Dallas pour va continuer tourner là-bas autour au Dallas après Dallas to kota mais ba quand après sur tourner ba ozonga sur Congo pour continuer quelques dates on a Congo na quelques dates on a Afrique mais dynastie volume 2 kalaté
Ah, Kalaté volume 2. Avant aux États-Unis ou donc voilà ce que déjà la moni extrait ba bois le la moni ba bois qui extrait en dit ba vers Serge Mabiala. Félicitations. Donc moni Serge Mabiala déjà c'est un grand chanteur. Ferre c'est un grand chanteur. Donc Ndembo ça déjà Kafu. Ba bois qui extrait en Ndembo vers Soleil Wanga. O Ndembo ba yembo dire film il y a lui des finances. La musique mettre dans la film à lui des finances. Parce que n'est ce qu'on pas faire ba yembo na Soleil Wanga. Félicitations boulot qui toko ba grand. Il y a musique à Congo, la génération Nabiso. Maël Ebele na Nabiso, Babindo Mbeto, Okinzembo, on a Baembeli Venabiso, Venabiso, hein, Venabiso en Angola, Nzembo Noza Kitoko, au Zongo Kalaté, sans oublier Dynastie Volume 1, Oyo, et Zokende Kitoko, na Spotify. Pour faire rigoler ça m'a cassé beaucoup plus na ba plateforme. Pour mon musique à Congo, le ba kosi ba tout trop. Mo beta na bino ndule mais, bote kaka wapi. Biso stade de Marty, il y a un Spotify et kende, millions de vies. Donc, ça veut dire que Papa Hervé Azoteka. Merci, Nabato, Union, sur ma soutenir Biso, ma répétition, son acquis, le autre jeudi, pour l'information, tu as ma campagne, on a le jardin d'Eden. Chaque jeudi et mardi, pour nous préparer, événement tout aux anango. Bana Mwanda, Tozoya, Bana Congo Central, Toza Lawana, les 9, Bana Mwanda, Masanangai, Semblo Mayala, Yebena Girara Mwanda, Wana Toza Lawana, na clégie moi na poto to ça on a biso tu ba golo tu na ba golo ko centenaire ya poto bazao pour na vacances na poto ba zala tu na mo kasi vacances c'est déjà dans un le monde na biso to ça to aucune destination Mwanda après to rozonga na papa Hervé pe so asili si Mwanda a aucune maman mikili ya poto tant musu ba kena groupe nzela moko bien groupe e kende tant musu ya kei groupe elandi na sima biso musala kitoko to c'est la dynastie volume 2 meilleur album mais oh tu vas rebimisa na biso na septembre, ton octobre, à tout cas, musique n'a mis au bétaté. Et bétaté. Septembre, octobre. Musique n'a pas le chemin de la gloire. Chemin de la gloire, Isoya. Biso to boya, batute. Mais tout à la qualité, Papa Hervé. Na niveau, Papa Hervé, azar na musique à Congo, à sa conquérant. Na album, na banzembo, ou à vie à batu. Oui, tout sur la vérité, yo, album, mon ya mutumoko, à ta misa album, non, ok, beta, wapi. So bimisa album yeba place au Kebeta biso bimisa dynastie volume 1 to bisa batuke volume 1 to betela ngo to beti festival à monene fait moi au papa emba kufela et ça parmi ba grand festival d'Afrique fait moi wana to beti stade ya Boaké na volume 1 to beta ndula rotana $200 ton papa va utara poto au moins niveau to kende to longwa na volume 1 to beti fespam papa ça soit beta maboko asenga bis na nzimba papa Hervé to stade de Martyr carton do banzembo na biso ba yokiango to longwala to kenda champagne kuna na Chicago dega to zongi a to beti francophonie aller retour nuit na francophonie to buki bango handicap dega to silisa na to beta le 30 juillet na ma campagne blana za ndeko na biso asa musane kitoko abiki wenge Okoyo chango na quartier la tente li kolo wenge pusa na ku. Te blana za amasa na ngai ande ko nga. Mais ça peut mais c'est là, to sola bien. Monde to biso to na wenge. Neti biso to raboye, biso nga za mosakate papa na blana. Na mosakate papa na blana basala ba comédie na bango na ba blana. Hein? Na za pe sankara de kuta te mutu moko be wenge pe saka déjà vie. Ozomona na matière à musique à Congo sikoyo. Kofi Olomide en via wenge. Taka créer ka fali faire ya quartier latin. Débé ça te. Fali faire à quartier latin à ina. Mais tant faire déjà ça qui faire. Na ba 1900 on a besoin de na mike to ki de ba chiki na ba couper. Fali azala raté pour pas créer fali le tellement. Faut faire ça là. Donc biso wenge to sala mambobele to la musa na verambo. Ngai na côté la ra wenge mais na linga quartier la te pour pas faire pas les gars kuna mais boya na ba guerre te que quartier la te le ki wenge pour wenge ça bon chic bon genre moi na bango moko fali a uta na quartier la te le ça bon chic bon genre pour ça copie coller à wera na jibe ya bandal aloba yango na ba TV5 ba France 24 na ba Côte d'Ivoire donc na mito wenge VJB na wera ba ça ba roi ba tondisa ba stade mais ba ko moni verambo pas azana danger na niveau likolo on a sur le ba fanatique à quartier la te ba linganga ba yebi mais c'est comme na point o ya wera na jibe en tout cas na tika na vie ko fina zomi na ndako
côté to uta na balazamba bana bike côté to kola na ba blanc na ba kola na wenge ezaka rapport à na quartier latin faut protéger pour place sur la 10 fois mais ba bike wenge et l'équipe quartier latin pour moi ça moi na wenge ba wenge men ba gentleman Kofi a copié qui gentleman na wenge VJBV wera ba gentleman son moni papa va télémi gentleman Fali pour pas télémi Fali pour pas comment gentleman pour a copier wenge ozo comprendre que vera mbo mo ba na gentleman donc a copier wera na JB ba wera na ba VJB déjà kala déjà ba lianga na ba Saddam Hussein boye talaka ataka République du Zaïre et Zouaka wenge comme bana yandako tout sur la vérité boya na mamba wenge na quartier la tête pour déjà wenge quartier la tête ban via wenge wenge est un via ba orchestre mon côté pour wenge ya ramba la moko bango ba s'imposer ba koti ba panza ba tout le lorsque quartier la tête o le ga wenge ndeni bina finance à succès ana adena wenge Patrick Beckham wenge Ivoire wenge yebisanga siko quartier la tête o le ga wenge nani oyo ya quartier la télé là misa mwana aleki bina file po bina file les États-Unis na kwa danger Ivoire même ma papa te ngai te te ndeko nanga to ngai eza actualité ndeko nanga biso to défendre wenge ndeko nanga biso to défendre wenge plus que basankana na ba musaka lelo bato ba na banda ko ba mona niveau na lelo te Patrick Beckham déjà non na petit exemple Patrick Beckham akenda à États-Unis lelo Fabregas aza parmi bana ba wenge oya ba se mais le Fabregas a tonga mokili donc miseni ni oya bima na quartier latin abimisa bana le roi Fabregas poto boya na ba bongo boya na ba argument wenge sara likolo quartier latin za likolo et bimisa ba sam titu ba ve bourron pela ba ve savané de picho papa ve pas les kakuna ba ve na biso ba fofo les collégiens ba ve ba sebele ba ve binda base et ça fait école à danger. Mais wenge sa nouvelle école oyaki la 4e génération pour na corriger l'école tous les cas na musique pour na corriger et corriger ma génération tout la génération zo et kangi Afrique na musique à Congo c'est génération wenge Fali c'est un gentleman ya wenge obiso to créer copie cola wera na jibe aloba kayango pe wera na jibe mba côté na ben ya Afrique otanga longo quartier latin akanga magina wera na jibe ba image ça abeta même l'anniversaire à Daïda Diana Vivenson na bamba mbongo donc alia mutoki ya wera Fali alia mutoki ya wera alia mutoki ya falite na bisa ba sarato la bano ba kizengi so bo sara be mission na bino sarato la yo na masoko no wana ya solo o sniper a wenge woni masoko no solo mabele no solo ofandi yo bana ko dénigrer wenge ba ko dénigrer yo mabe bon meka na 20 on était beau fallait aller mutoki ya wera fallait na niveau wera te yoka te kande sa moni kande yoka c'est la kande sa pa nini bana wana bali ba tshaba tumisapi na lisoko to kata binongo boza bandoki bino boto fonda bona TV sarato eleki na bana mwa mike bandi ko dénigrer ve wera bo dénigrer ve jibe bo dénigrer ve kofi te mais soko loba ba bêtise te talara chaîne opéser musala te to so la chaîne musala mais ngai mo te biso to loba pasteur en tout cas pasteur comprendre biso eza wenge pasteur comprendre biso eza wenge bêtise na komba ve wera te bêtise na komba ve jibe te bêtise na komba ve kofi te e komba je pona fali kutu musique ba to ba comprendre niveau fali donc fali musique eza na ngote ale bino boleki na TV rato la bike wera sono bike na ba matanga ya wana lobi na Londres kuna besi na matanga zaki ba benga ngoni so auto kunde bembe noko ko beta na matanga ya mabete ba tutu ba beta na matanga veji ba beta na matanga vina biso kardo so mwamba pona nini bozolinga bo humilier même na ba mort pona bo pesa mutu moko fali o aza na gloire te taka so moni ba fa na TV na mutu na linga dénigrer 20 sonne akumisa fali en tout cas biso to aka mamoko ko finga voilà directement so yo lingo dénigrer vie kofi moi te to mambu ya quartier la te wenge to ke bien to na koti mama musu actualité to za siko et sengina se défouler o zaka na se défouler take moi na soda na on finga te mais na se défouler oh ça le benyora na se défouler kaka bon comprendre que place to komi oyo mutu akoki koya suko le mama fali te na TV fali bolibo bise fali taka yo ke bo nzembo wera lokwa neti nzembo socioleli nzembo 20 na pesa conseil est-ce que fali na nzembo lokwa ya bongo nzembo bongo 20 na yemba na kibisa pipa socioleli oke batu est-ce que fali na nzembo bongo so ce que moni bana moi miki baleki na TV bando bo ya fali pardon ba boyi wera ba boyi jibe ba boyi na kofi
c'est que biso to ya mabe au niveau ya fali un niveau assez bato ba eda fali bino ce que bomo ko misa bango neti fali muto eda bango c'est que bo bazoba po fali ali amonga wera ye monga lo bango ba wera ba pesa fali na ba bilamba ba telema bango po ba wera ba simba bango boye ba petit ba bima to kende to bunda po na Congo mais fallait comment ko bunda po abunda adimine na bato yo ba bunda dali boso na y compris bo denigé na ba kufa tango yo denigé banzimba wera c'est que omoni kutu c'est que VK sikutu bo c'est que ba fanatique a fali to ba journaliste a fali to ba entourage a fali c'est que ba VK c'est que bon longola bango ba papa wemba wera na jibe ba lelo bino ba bundisa wera na jibe en vie parce que chance bisope toze belé koleka bango bana wenge na ba golwa toze po wenge za na ba wenge kumbela ba wenge Paris ba wenge référence ba wenge tonatonia ozomona ba wenge poussa to fanda ya vena biso mel alias toze belé wenge to ba wenge ba fabrication ya vérité toza ebelé soki bo luka bitumba entre biso na fali en tout cas vraiment to bundise ti suka pe aza kutute apoate po bandal déjà to bisa ko bandal c'est wenge monyango bandal wenge mais ba ndozong sabato balate pembe te ozong sabato balate pembe te ndenge ni bisanga eza ki ndoki te biso beta pembe est-ce que awachi basu ayaka na pembe tozali na wawa goloas mayani ka normal to ayina bato bele ngamo na kenda be na pembe te to kutana ka wana est-ce que ngakenda concert barbecue ya pembe na kenda pembe non mais naza goloa natali ke bato ba olata na bango pembe est-ce que bino bo respecter est-ce que pas pervers to so la pas pervers ka pembe te mais moi d'autres c'est que goloa ça barbecue ça dimanche to ke na ninga relax ya pembe mais mutu ba olata ne t-shirt basket jean aye na ye mutu olata be jogging na Adidas na nengo sa boye et bien relax toi relax donc dimanche to zarabo le da ba vendredi ba jeudi ba to sana ba obeti ba mikili c'est ça normal donc les gens m'abêté que to c'est le moko boye bino boye ignorango ba koki concert ya bandal wana te bandal c'est wenge bandal c'est grand wenge play et grand complet so de wenge grand complet le tchanga na ba vena biso tu ba na ba viana tu ba daya ce qu'on est né sarato la lobi bongo eloni tolini boko pesa e lo wandeko hein bango ba ndeko na biso te bango na posa veji ba kufa vewera kufa ve kofia kufa chance faire ça autant bon na TV bon dénigrer Kofi wera jibe déjà c'est que bon na posa na bango ta vie bon ba lelo tala mon génération toi lelo sa génération bena beaucoup plus cette génération wenge et donc beaucoup on fait rigoler te mon fait rigoler ba ko kayete faire aza kilo faire à poids faire à sel mukana maboko angolo siko aza wera na jibe pour faire l'équipe fali pour ani faire à travailler na wera na jibe na Kofi pe ayema na ba vie na franc congolais ayema na grand-père bosi na kala featuring nzembo ça grand-père akoma mutema likundu po faire aboya ka clip grand-père bosi na likundu mais likundu po ani faire aboya clip te faire azana mama azana tourner à l'époque ayina tourner moi je crois on dirait ba Afrique ba Nigeria ba ni tant ne pesa mate vers na sala clip yemo soki na Brazza soki na Cameroun vers maman na TV faire aboya clip akoma mutema mabe ezaki ndoki pour ani boko bundisa batu vivant lelo faire à interpréter nzembo vena biso Joski Kambukuta na bosani ozomona niveau ba qualité na ba responsabilité faire ayembi vena biso Joski Kambukuta nzembo eza faire ayemba déjà soki 2 chansons 4 chansons ya Papa Lutumba kutu lelo te tanga zo beta ayemba a interpréter da Papa Lutumba siko lelo nde toza boye faire egola auto beta stade de martyra mambi la belle papa no boya papa fait oui bien ngot mambi la belle abanda biso total ka batutu anda boya papa fait même abanda boya papa fait quand même ba mona fali wana nde fali na ba trophée le kutazo aka na ba concert ma bête nda obeta na ba tourner que na sala ba vina et pola ba koma ko boya mais ce que joue papa fait interpréta Maman Bilabel na stade de Martyrs avec foule ya bato. Mère alela. Mère atala ki faire moi na biso. Faire moi na soki na zate faire aza. Au moins na niveau to interpréta Wengen Paris. Lelo mambo muto sala ngote so bango tu basarato la.
Nabana wana tu ba Jaël Mukomboso. Naba Alexis Wesse. Vous les kana TV bolo belande ma musique ya boyi. Que faire mutako interpréter Fali Kitoko. Un nenga show. Faire mutako interpréter Vieux Kofi Kitoko. Interpréter Fali Kitoko ko. Yo mona mutu même na quartier la tête faire soka yambi Fali Kitoko. So Fali yambi faire mabe. Comme satanique. Fali c'est un satanique. Fali c'est un satan la musique à Congo. Satan. Mutu aji po aboma. Taka tan moi ça la passer. Au moins ba tout mo ba legi na TV ba dénigrer. Bato ba sala ke po Fali akoma Fali. C'est que bino peut to dénigrer Fali nga na ya kamba mo bongo. Déjà toko bana biso na suka parce que tout ça mo ba ndeko délai photo zo. Mot de la fin non et puis ba dédicace rapidement. Ngai bena ba dédicace Migolo izate. Ba dédicace nga musala taki. Ba sangoni opesa mwanda. Bana mwanda masana nga Semblo Mayala azana ye bena za patron ye mtozana ye. Semblo Mayala na yebika Semblo Mayala na patron ye bena patron to lia na mesa nde to lia awa to lala vie et puis to la muka vie et puis ti mouvement héros ya pour mouvement biso ka to éclairer fo moi da kinga na ye ma deso bana ye amoni museki ndingo équipe na ye pour biso to abongo tozaka na musée to na ma deso bana to na ba saper ya bandal donc qui ça c'est comment se faire le tendance de Jérusalem ba comment ba golo ba tout ba comprendre moni mwana wana ya bandal azaka na batubelité mais ba golo oyo ba soutenaka ye ba zonga chez bango po ba golo ne ba no soutenir ye na bana wenge so lelo bana wenge veto na pesa ki mot d'ordre veto le roi de la forêt so ni wana zuwa mot d'ordre veto na pesa ki ya show mwana palais so na yambi Liverpool ya show te mwana palais na palais le autre to moni ke bana wenge bo respecter mot d'ordre surtout bana bandal c'est wenge to kangi na maboko to kangi soso boye olekite na bandal do apporter na bandal Sinkin Molar Kimbondo na maboko wenge bandal mobima kota makelele se wenge na bisi bino solo do bo apporter na bandal pour fallait tomber ça municipal des gens qui municipalité do apporter bandal se wenge 21 coup de chapeau VJB pour na Aden coup de chapeau voilà musika ba VJB bi Aden 21 bi mwana na pas na parler akokite akoton ça sur stade wana te babeti concert ya mabe ya mpiaka na bana pesa mbote te mikolo to boye ko take boye biku biso so bo take to ya take ata bo take ve ko fina ya take take faire go la lega na quartier là ya take na minito to za o sepela fala beta ndolo fo banano na ndolo ko to senga ndolo apo kiti ba 20 mai ba nini yo mama okomi terra bandal pe mpiaka so beta bana lemba ba timba mabela vena biso igota nzambi mabela ba vegina ifongi ba grand chanteur ba Emile Alias ba utokuna ba grand chanteur ba fe bogis bopema ba dédicace ba grand chanteur donc lemba ana osala no eloko te pe olobaki obeta su ba en plein air te monde to bendi palpite ya OK Côte d'Ivoire fiak olobaki obeta su ba ndula ba en plein air te ozongi olemba o bandal o Saint-Thérèse biso to oningana te biso to concentré dynastie volume 2 après to ozo polo ozongi kad ndule mo beta bandale fingise monde ati ba comprendre ya na ba plein air za poate nous allons poate ko beta suite bana lemba ba timba lemba ya roi bandale nous so katinda na bandale lemba ku ba oyate pour lemba za lemba bela ba tendance za terminus super salongo wana Rigini omekate apesi bana matete voisin lemba bana ngaba voisin lemba ba lela faire neti ba kufa donc mode de to pesa ba royati on na place ko beta tena kisasa ba yebele beta ba VIP ba PD ba royana ba lesbienne na so mela ba shisha na ndebo tcha ba verni na bino point barre pona lelo to suki abana mwanda Semblo Mayala to suya mwanda ba tuto Congo central gouverneur na biso Congo central banda Kasangulu team mwanda jet set affaire egola na ba soda na ye po papa voir ba ki naza na ba soda soki na pesi poto na ba mobola te ti de Londres ba na ba Londres to na ba deso bana to za na ba tumo ba roleka ba sa côté ba vie musa wenge ba mo ba piroger banani ba ko gumba bino do na biso ke ba soda mabe ba déjà to comme no siko ba ndeko bele ba na pesi mbote na ba tutu ba linga ngai na pesi mbote na konista awati ba suma deso bana ya mpaka to monani mikolego ya ciao big up Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec Diven, invitation en bois.
bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bonne invitation en carton. N'a pas follow Nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'est pas le